ba intervenir nous soit boyenga na zali contre yango pasteur na biso la pasteur moto na nzambe aza moto na nzambe botika ngana expliquer nous surtout te papa totiki yo toza pe na besoin tozo solo la biso nyonso ensemble te to yambi yo abakuku o like ki vidéo o aimé oui na like la vidéo merci tozo yoka yo la danoise omoni boketu wayambo aza pena moyibi aza moyibi ndenge bozoyoka ke soki soi-disant bafundi ete yo za bakuku naza bakuku naza moyibi papa bongo ndenge alire oyaki obaluki mbala nga navandaka na Bobini église ya Boketu na ville ya Li ekangama na ville na ngai aza na Pontin. Ok, merci à bakuku tozoyoka. Donc nayebi Boketu bien. Boketu azali moyibi ndenge azopanza sango bafundi nga naza témoin oculaire abengaki biso avant bakende nini bakende na tribunal namonaki Odombo azaki wana papa Liyanza azaki wana na église kuna papa nani apesi soki Liyanzi wana papa Liyanzi oyo asaka ba YouTube ye wana papa sakola tika na kanga mno abengaki biso akaboli mbongo to ya ko témoigner pour ye to la bénédiction to témoigner pour ye mama ngai oyo apesaki ngai 150 € pour la transport ticket andiaki mbongo ona bana osala émission te Odombo aza témoin papi gen azalaki papi gen pasui nazotanga ayebinga bien tango andémission bati voix na nga bayebi ni nazoloba tozalaki na bango na baser mosusu baza bana quartier na bango na Lemba. Est-ce que boyebi ke lipasa ya Boketu ti lelo atekaka mapa na rond-point ya Super Lemba aza lipasa Boketu oyo lipasa na ye ya mwasi mama na ngai luvunu oni ti lelo oyo atekaka mapa na rond-point ya Super Lemba papa pardon bo papa bolimbisi toso solo la nano tango abengisaki bino na telefone ye moko abengisi bino papa Liyanza Odombo mami mais bango babotolaki bango déjà mbongo babotole bango mbongo non baza botole bango mbongo oui baza batio na bango musu mbongo ezali ngana yo makambo oyo tonga mona zaki na moni boyi bazwi bapesa biso bapesa 150 €. Bazwi enveloppe bapesi nani Liyanzi enveloppe na kati enveloppe ya zaki mwe peser papi gen azwaki mbongo papi gen oya GF ifonga zoembela biso banzembo awa akezwa mbongo ya azwaki mbongo imbama nzambe soka landinga soka eko démentir ngana filmaki tindela biso filme papa non toza na malembe aya ko démentir soka eko démentir awangani ngana ko lakse photo na lakse vidéo na ko laksa ye bato bazaki mwa mingi bato mosusu na ye bango te mais abengai mingi bato bayebi ye moi mami ndenge aza wana mami aosala même aza mwasi mabe ye nde abomisi mobali na ye mpe susu akor omoni nzambe azofrappe leta oyo bazokanga bango boye mami azosala bankete aluka basi ya Boketu mosusu bamakambo na ye bon nabo okende mingi parce que madame apekisi na bamingi allez boti ya bonne soirée. Pardon ko madame asali biso subo ndenge ni madame apekisi ye bino pe basi bo pekisa kaka mama mutu azofungola boye penza madame mademoiselle bandeko boyoki nzambalula yango nazomonaka mwana mobali oyoyo komone nani oyo Liyanza oyo azokotelaka nga nazoloba bato bazokotela Boketu oyo si base de quoi na boyi te nga na pe mwana Lemba tongo
ngana bomoni nga azakala ba sentiment te joli batini sazana to abana lemba mais to kotela iti po azosala mabe balobi lipasa na ye atekaka bomoni lipasa na ye atekaka babilo nzambe yango ndeko mwasi opekisi mobali no boye pwa nini ko otikaka pe mama likambo te ya makala moto na mito na bino evela otika mobali na pa afungola mama nzoto elembi ngai na kokata parti oyo ekomi mpe radio toto apa na nga allo papa allo ya bon nangoki nde mpe papa lobi elo mpenga mpe na ngai naloba yango wana lelo baministère ezobeba nyonso wana eza kaka likolo ya mbongo lelo bakambi ebele bazobunga nzela nyonso likolo kaka ya mbongo bakretien ebele bayebaka eloko oyo te na katolike so otali okomonake basango basala basysteme ya ba-CVB chaque jeudi ba-CVB esanga balesaka basango ba-CVB basangiselaka bango ba-CVB so esangisi mbongo ekoki osombi fufu loso esombi soso mwa pondu dimanche na l'air ya offrande bayaka après ya na moma moso mabondo esili bayaka kopesa babiloko wana neti kolia basango ya semaine mobimba yango wana bapesa bango mbongo na maboko te apart wana omona mpe basango ebele bazana baza baprofesseur na baekole catholique bazwaka salaire na bango mpo basalaka apart kosalaka kotangisa wana baza na maboko ya bandimi nde balesaka bango mais biso bapaster mpe vraiment so système wana mpe ezosalama tokosauve mpe milimo ya basali na nzambe ebele lelo baeglise ezokaba ebele so olandeli pokoyoka kaka likolo ya mbongo basala nzambe bazalaki ebele ya makasi lelo soki bapengwi omona mpona nini likolo ya mbongo me bandimi bazoyeba eloko wana te tozobungisa mpe basali na nzambe ebele nzela likolo ya bambongo na bino ndenge nayoki ndeko mosusu alobaki ya batya patient na bango na salaire oui baeglise ebele basala système wana batie patient na même biso patient na so ya église aza na salaire bafutaka ye bambongo ezokota ya mabonza moto mosusu nde agéraka yango na chaque mois akataka afuti paster aza na droit te lobaki dime nde namonaka azwaka apart dime mbongo ya église etali ye te ye ezela salaire na yo na barapport tosalaki boye tozongisaki boye paster azwi barapport papa dime elekaka mbongo ya offrande na ebele sikoyo omoni bapaster badimi mpe baloba naza trouble na moto yango tazoba tosauve nanu bango tobimikisa bango na libulu tomeka nanu kotika basystème wana dimi mpe nakosala mpe dime na nga nazwi mbongo na nga nake otika ta na ofeli na bana wana oyo baza na babate bamama te nasoki mama ta loso nake kotika nzambe nasali bona action oyo mpona lokumka ya kombo na yo nzambe akopambola mpe kaka ozomona tozoloba boye mpo tomonda maboko ezosalama neti eza mpo tosauve basali na nzambe mpo bele bakomi kokotisa elengi ya mbongo surtout soki mosali na nzambe akotika elengi ya mbongo atuka ministère na ebebi tala lelo na bawenze tala lelo na batarfi eza na esika oyo okima te partout liloba nzambe ezoteyama chaque ezoyeba na susu te ere arepo ni donc 12 heures 13 heures bapolisi bapase bama osala batour ya kotia na babisi na bawenze ngaku nazoka osoka te asilisi mosusu aremplace ekoma batour oyo nazoba nongo eza na publication bapublie bapase bazowelela place te basimbani na nzoto oyo aviza place na ngai yo yesika ngai te akawa siko pourkui bokowelela nyonso wana eza nini bambongo mabonza basika yebika ye bakopesa donc ezobungisa basala nzambe ebele nzela yango bandimi te lokana kochange nanu façon tochange nanu façon tolonga nano esprit ya mbongo na baeglise po ministère ezonga en fort tolonga nano baesprit wana pesa yango te mpe ekotisa biso mpe elola yango mpe te osala so oza na mbongo ya mama salaka ta badon kini na otikela okotikela mpe
passer na bino pe biloko olia na ndako sombele loso mwani do mwani otikeli eleki kopesaka su bambongo na bino te bazoyiba bino bachance babokoma bapauvre papa merci moyena boloba mulai so eza te mpona nayebi te namoni ti balongolinga eloko moboye na nzoto papa abengi asalinga bien te merci papa merci te mais vérité yango elekeli ngai tandima na nga mpona bato atangi bakombo wana na ondima te ngai papi gen aza ndeko na nga mobile c'est mon frère moi nandimi te ke papi gen asali émission contre le msuba parce que biso papa alobaka papa chichi alobaki boye so boke esika bazolia bazokabula bino bambongo yo zwa mpona eza mbongo na bino ta mosu yango wana papa gen azwaki mais asali émission pour boketu nandimi te asali yango te nandimi yango te oyebi ke esalinga bien te ye mami wana kasi bambongo baokende kotya ngana naoke kobenga na France kuna bakangaka église nde baosalaka église mabonzo baopesa yango siko mami azozwa ngo liquidité ndeko mobali soki aza na video wana ntango mami azopesa bambongo wana ndeko mobali tindela bato video bakotisa yango kuna na France basala ata 10 ans de prison. Ça c'est corruption. Ça c'est quel pasteur bandeko na ngai. Sortez au milieu des loups. Bako dévorer bino ba mama. Na mokili nde toza boye saint azate toza bato masumu wana tokala wana mituna biso saint azate aza na ye te bosala wana mitu yango wana alekisaki mama wana akotelaki bostrako. En tout cas merci papa merci aya merci vraiment katuka mbadi bandeko bobi ke na sili mayeli nozuka eselinga neti batienge eloko mona motema naokata émission bakongoleza nini papa liyanza olie mbongo na enveloppe papi nani oyo soki papa loba soki mama moto aza na telefone mama bonsoir mama bonsoir mama na ye soki tosola sunga papa na biso ya azobimisa bambongo apres ayebisi biso ke bino siko boya na mbongo ekoma ebele toye na mbongo achango elimo ya kimi omoni yo papa na oloba nobo omoni yo étoile na yo eza destiné te osimba kisi yango na omonaki place nyonso ozokende ezobeta poto normalement kisi ya mbongo ezali mais eza na mutu nyonso tu te soki akei bakozwa yango non yo ndenge ozalaki wana ezake na oyebi so nganga nyonso okokenda oyebi soka eloko nyonso osenga bando oyebi soka te nzambe alingi yo makasi meme kisi wana ya kozala invisible eza pe mais yo oza destiné nango te soki oinsiste yo kozwa liboma ngai pena ngai mpona azoba te ngai nakendaka mpe nalingaka mpenza ngai nakozwa kisi ya mbongo ya lokuta te kende basanzela yo mbongo na nguma ya osanzelo no ngai moko fona kota na zwi na bimi na bandi kokabela bato wana na ya mbongo no bakisi ya bambongo nosra soki komoya bamako aza na kisi ya kidingongi bomoni bakisi mosusu mpe ndenge nganga wana esplikaki nga ngai ke donc bapaster ebele bakenda na bene bango bazwaka kisi ya kidingongi oyo ya domination ye mpe azani na kisi wana mpenza dominaka neka bato bozopesa bambongo nyonso wana azwi yango na mitu ya bandimi na ye oui maloba azoloba na bino bozocroire nango ozomona po ya koloba na yo ke mobali na yo aza fojo yakanga na komi jo na yo mpona 2 jours olima ozomona ce sont des charlatans voilà le mot ce sont des charlatans omoni des charlatans bato moko ntina te baescro bazosalela nde mbongo na bino bazokosa bino eza bajeu d'esprit te priere bino moko bolobi ke ser na ye
même père même mère azoteka mapa et bon yo za na million et comme la mbongo banzombo bazombo babenga oni ekodia mutaza na mbongo aza na million malia na kwanga na makaya busha kitongo na safu. Ah mais ça c'est quoi ça? Okay. Bon, il a misali quand moi mon cœur parce que c'est un mec aussi qui a vécu en Europe à Sokoli pe misu. Pour moi na Bénin. Basé les kuna na ba Congola Brazza. Ba Congola Brazza basé belé na Bénin, ba on dit ba simbi Bénin na Cotonou. So yé okinola na banda kuna bango ba bossa na ba vana na bango. Ba Congola Brazza ba lingi kisi na grand niveau. Omone bakongola Brazza balingi kisi trop donc baonde bapesa ba bakisi wana bakomela batata wana ba beninois wana bapesa ba bakisi bani mais boss là c'est un escroc c'est un escroc maman comment yo mbongo ebele boye c'est la propre ateka mapa nazo comprendre te mbongo ngo bapekisa ngo famille elia te ou bien ndeni bon voilà mais que tout le bandé voilà. Et puis sœur na ye ya sœur ya lekite ya bauti lido lipasa na ye penza yangwana nga na yangwana odon lingaka ye odon kasi odon pe lipasa te odombo odombo pe lipasa na yazaka mwana mwasi ya ye pasaka ka wana na fasi kuna odombo azaka lipasa mbo lipasa na ye mpia yaza mwana mwasi yangwana soutenaka ye yangwana pa kia soutenir ye ale baba ndolo baba foste makasi asutena bostra makasi asambela kuna alinga kufa na corona yangwana abanda kome ko sambela kuna alinga kufa na corona odongo ndo na kotaka koma non maman omoni que sont des escrocs odombo abelaki corona abimi na télévision alobi que masuba mutu sauvaye. Après masuba wana corona musu eyaki lisusu e beti lisu ekoti koma tanga bimi akomo sambela kuna sikoyo epa ya Australie lipasa bango na baoba mapasa bandoki ya mai non mama na nina kata na ba congolais boy pourquoi ba congolais ba passer na bino ba ndisa bino ke ba bikisa bino mais pourquoi ba kenda na bopito ko bikisa bato baza na hôpital ti tuna bangote bozomona te kisa lokuta parce que un pasteur oaza na nguya boyebi pasteur moko kala pasteur mutombo oyo kaka ya kalembelembe abelaki makasi aba basoigner na Suisse ekoki te mbongo ekomi cher aye ko bikela na Belgique poni na bikaki na hôpitalité poni abikaki na prière te pasteur wana mutombo o babenga ke voici l'homme nga partir à voici l'homme na loba te maladi na kena ngaka na hôpital maladi na kena ngaka na hôpital na sambeli ngamo na kena hôpital bakosaka bato mama bakosaka bato tala nani passer ni na okutula ninga na loba likambo ekinga lisusu pona ba passer kaka ya biso ba lokuta oyo ba passer bato lokuta na yebite ba congolais botika bato oyo bazo kosa bino congolais botika omoni nde kabila na lisa bango azur passer nyosa pesi 100,000 on to bima kapoto kende kona ko manifester bino ka le pouvoir tout le pouvoir vient de Dieu vient d'en-haut. Mais ça c'est quoi ça hein bazo kosa bino bachilo bango ba yé bazo kosa bino na l'église ba passer bango nyonso na Congo. Moi je le dis et je le confirme d'une manière brutale. Tous les pasteurs au Congo sont les escrocs. Ceux qui bolingi boye ke baza escrocs botika mabonza na l'église bomo na l'église nyonso ekokufa. Botika kaka mabonza mama mabonza kufa na église bomo na l'église nyonso ekokufa. Bomo ni publicité mote ba sala na télévision mokolo. Ah master, nyonso teka nini? Ah na teka pro non tika comme pasteur obana okata babumi obana kemekeli obana somba ba voiture obana ko somba ba palais obana somba ba femme miracle voilà papa uti wa ba pasteur baza ba escroc ya numéro 0
Merci. batelemelaka mibali soki amoni mobali moko miso efungwama abandi kokosa kaka paster moko aye na ndako ya mutu boyokana lisolo aye na ndako ya mutu orke mutu wana akuwanaka na nzambe te me mwasi na ye nde akuwanaka na nzambe siko ntango aya ye amoni mwasi na ye kitoko siko alingo change akomi namoni mama aza mpenza na croyance te il faut ayaka tosambelaka na ye orke mama moto aza na croyance papa moto aza na croyance te omoni akomi ne kolinga mama me mama sikoyo na ndenge basiki mosusu amoni fi ya bato awuti afrika ye o mama yo yebi calcul kamata kese ya église simbisa ye siko mabonze continent yoka mabonze continent samedi ekoti 300 ifale fiango kesika 300 watiki yango te passer na ndenge ya bia sir mimi otiki 300 te habite na vie tante ya ketika bo liango kasinga na ochelo 300 mosusu ta ala passer ozoka ayebisi fia na utilize 300 wana ngala kochela o 300 na place na ngai akomi koluka kobenda ye pona nini po akata ye bapasera bazaka ka ndenge wana nayebi bango te bato baza bafantirie numero 0 me yo kozonga lisu na bene te papa kozonga su na bene te eza mabekisi eza malamu te mama tozoluka vi yoka boyoka lisolo eza nango mpe danze te natelemi mokomona masa na ngai nazali na biki na ngai mo bakabelaki ngai ya seruti paster moko amoni yango kakawa akomoloba nango nakisa na biko nalakisi ye bik ono nasepeli na biko ngai natuni mpo na nini oto mpo eza bien mpo na kokoma nango baverse nga kokoma nango baverse nga biko yanga dipesa biki fils de pite onike bandisi bacomprendre te nga nalingaka bato oyo te ako paster mosuku ayaki mwa chindo ayi mwa chindo nikoyo nga naza mwa mponga naza 1m82 chindo donc mukuse siko metala moto aza chindo mukuse mpenza aza neti président bongo siko tala basi azwaka milai oyo aza na eloko ya nzambe eloko nde ya nzambe aza nango na kati na ye moto deja aza mokuse mpo moto deja ya mokuse nzambe asali oyo mabe mpo yo oza mokuse oza chef te mais soki ozwi chance nzambe apesi yo chef bon ezaka mokili ndenge eza mpo moto ya mokuse akoki jamai kozala chef na ngai ngai soki moto ya mokuse aza nakomisa chef te eza neti basi ya mikuse balingaka basi ya milai te mpo bazalaka toujours kaka complexe moto ya mokuse aza complexe sikoyo yo oza mokuse ntango moto naza 1m82 yo sikoyo kosenganga bik oyo bik yango nde moto efe koma baverse malamu verse nini yango efe koma malamu za bik oyo ya balabala koma verse akanisi ngai aza complexe mpo nabanga ye paster oyo aza na eloko ya nzambe eloko nde ya nzambe ye aza nango yo deja eza nesika bapaster banani nayebi to so boyoki lisolo frère patrice aloba alamwisa motu nayebi to so boyoka lisolo wana te nayoka te alamwisa motu wapi frère patrice bato bazoyoka frère patrice alobaki mokolo moko avandi mwana moko aye koyebisa mama papa mama kufi yake na ndako akoti alamwisi motu wana ngai me soki akoki kolamusa motu wana pourkui akokomisa loboko ne molai te poko kolamusa motu eza très difficile mama na nga bino mpe ya bato akota bela bozokangama na liboko ya frère patrice yo mpo oyeli nzambe na ngai motu aza na défaut akoki kozeka liboso ya bato te asambisa puisque déjà aza na défaut balobi nzambe alobaki jésus christ ntango aye alobi grâce na ye ekiti na nyonso na bampese bampuku bambwa akitisa grâce na nyonso tu bongo ya ateya te pwani nani jésus christ ate jésus christ ye moko azalaki na ndenge nini papa tika biso tosuki na baprophète nyonso nzambe atindi soki asa atinda moto akoka obi atinde moto aveugle kasi pasteur kasi patrice nani patrice frère patrice patrice ce sont les na poto tobengaka bainapte aza motu mo frère patrice oyo tobito tonga ndako akomema brike ndenge nini